Na Hey Spirituel, concert il y a le 29 octobre de l'artiste Fally Ipupa, Aigle. Au Tchèque, on dirait spirituellement? Oui, Tozawana. Makambonio, c'est les gars en Congo, puis Makambonio, c'est les gars en Afrique. Il faut mettre David, photo Zala. Parce que dans la spiritualité, les Camboniens, c'est les gars en Kibutu. Maître David, c'est un magicien supérieur. À part magicien, c'est un Kindoki à Moyindo. Déjà, il y a un stade de tout le monde qui est tous les 4 coins, pousser en abandon, il y a déjà un stade, journée match qui na butu nango, il y a déjà qui bango, pour la paix plein. Na un spirituel, fallait aza moyindo, aza africain. Voilà. Même ici à côté Mandele, mais aza africain. Mais plus aza Mandele ou soit aza bokoko. Aza na bokoko te aza na Mandele, c'est abima. Plus Mandele abima déjà. Na kati ya concert na biso ya 29 le 29 octobre. Donc quelques jours même. Fally aza na 70%. Il y a battu au bazo bongama pour baya concert. Mais azana 30% ya battu au bazo lingaba détruire concert na na spiritualité. Pourquoi concert na egozala détruire ce ka refongola misutie parce que na 30% au batele meli concert na ye bazana kati ya spiritualité. Na 70% oyo bazana posa baya ezana vie physique normale comme ba fanatique. Ce que ba oyo bazokele melango na spiritualité baza 30 ba kukipe ko combattre 70 wana asali pe bia kapé alembolisani. So wana lo wera so na ndelo ko mobo ba magike olembola sani. Donc vide egozala. Ce qui sani ba komi olembola on sait que biloko sile. On a déjà 30% au bazo la concert, baza plus fort que 70%. Na kati spiritualité na biso ya baindo. Biso moko na nous faut topé sango force. Pour ba ancêtre na biso ba comprendre que bana ba comprendre bozwa o bozo luka. Maître David. Mais ceux qui bozo luka o bozo nango bezo ya ko luka bozo luka lango pa mundele. Koko moko te ya mundele akotika la kopeso eloko zo luka sans condition. Yango moni ba condition et comme ebele bande ko na biso bazokoma ba PD bande ko na biso ya basi bazokoma ba lesbienne makambo komi ya mabe mingi esala malibanda mboka mindele mutu bazomemela biso yango pertapoti yango yutoya et outé pas ba congolais et outé pas ba indo te et outé pas ba africain te et outé pas ba mindele donc jour au jour mindele azomemela biso likambo inaye avec condition pour anouir ba africain. Bonjour, bonsoir Nabalandia, exemple télévision, surtout na Oyo Zalambala Liboso, abeta surtout les Bakou ya Kolanda Biso, en tout cas, Tosengibino, merci beaucoup parce que vous pouvez toujours confiance et puis na amour beau témoignaka lorsque vous commenez la Biso et ça la Biso énormément plaisir. Merci beaucoup à toi Deyo, surtout à Zana Simaya Caméra et merci beaucoup aussi na messieurs les journalistes Barezi Baza. Laissez-moi vous dire que Bandeko Nangai et puis abonnés, internautes tout à travers le monde entier. Na émission na ozala moroté, na ozala vraiment quelqu'un oza vraiment spécial parce que ngai na bino toza sans ignorer et ça na événement il y a grande envergure et Zoya Nakatiambo il y a artiste musicien congolais qui est bel et bien Fally Ipupa et vous allez vraiment le 29 octobre donc tu as même qu'on compter vraiment bas jour et voilà pourquoi na invité nanga Tormeka vraiment ko sur les yango et pourquoi pas te taper quand même les solos o esengi o tali quand même banzambe ya baindo et puis na nzambe oyoyo ya bande on a biso ya mindele to robeta yango tout au long il y a émission oyo na invité nangai o asa déjà na plateau moi je pense bien que déjà moment est comme pour nanga pour na saluer invité et puis Toko tu as déjà de l'entrée de jeu à l'émission Nabiso à qui je dis bonjour maître David. Bonjour Ben Mavem le grand journaliste. Bonne santé. En tout cas santé kitoko kolega basoda ndeka na loba po bande kona balinga ngo mingi do santé maître David ndeka boyebeli yango donc eleka nango ya basoda si le maître David asa msane bien et ça n'est pas comme te empêché makambo so etambola kitoko vie na à l'aise famille na à l'aise makambo ne so kimia makambo kimia ndenge utolobela yango yo makambo so za kimia donc je profite aussi de l'occasion de saluer surtout l'homme saint au hasard vraiment pour assister biso maître David obi ke mboka oyo jeunesse ba on va toujours dans langage morobo et comment sacrifier tozana mboka oyo eza riche en théorie mais en pratique tout le monde petit peuple va souffrir davantage. En qualité de maître spirituel, et ni nos alanayango, ou soit proposition ni nos alanayango, ou y ça, bateau ba kambaramboka, pour être changement est à la positif et puis petit peuple a retrouvé sourire naï. Bon, namboka nabiso toza vraiment mingi na bagaf.
Pour ni maître David Aobenga Ngoga parce que mboka nyonso etambola na spiritualité. Ozolanda biso mboka na biso po ezonga bien po biso ba jeune te okemba bandeko na biso ya basi bazobala te pona nini bakobala po soki biso mibali toza na mbongo te. OK. Soki biso bandeko na bino ya mibali ke tozo simba mbongo te tozo évoluer te parce que mboka pe zo évoluer te. Pourquoi mboka eko évoluer te? Tellement tozo indépendant physique. Po mboka na biso ebonga to koma ndenge to lingi tozala. Il fallait to ya kozwa lisusu indépendance spirituelle. Ozolanda parce que na indépendance physique to monique oui to bengana ba mindele. Mais na kata spiritualité to bengana mindele te. Mindele bazo kamba biso kaka ti lelo na kata spiritualité parce que même ba chef o bavandi mundele mutazo cha bango. Condition ezozala wana ezake kosunga te kosalisa te. Eloko liboso nanu ba freiner biso nanu ba congolais ezana eloko kolia. Congolais azo raisonner nanu ke faut aluka nanu alia. Tango nini ko raisonner faut asala bo. Ozolanda parce que indépendance spirituelle yango muteko mema biso to yeba nani o akoki kokamba biso. Ndenge nini okokambela biso tokozala bien ndenge nini. Ozolanda po to bengana mundele na vie physique bongo na vie spirituelle. Po soki to landi bien science o ba grand homme nyoso ba sala les ba mindele. Kiti wana tango zoya ko vanda zoya ko kuta déjà condition. Ata yo beni ba yebiso lelo koma mokonzi na biso okosala na ote. Même ozomona ki na oni okoma so na komi chef na kosunga bandeko na tango okoma na okekuta ba condition oyo eza wana. Oui ba s'imposa yango kokoka note kosunga bandeko na yo. Même ici ba oyo balobaki ba kosala. Est-ce que basali difficilement il la théorie. Ah oui, balobaki basali to gratuité boy. On a kosala boy. On a kozongisa boy. Et salamité pourquoi? Tant de choses qui ne vendent, qui ne coûtent na condition o déjà zawana. Moi osunga bandeko na o ezate. Parce que ceux qui déjà comme kosunga congolais, raisonner car tant na elo mo ezala moi un peu louche. Tozo bongisa na biso ba prince tozo tonga ba étage ya mambo minene bobo ko bongisa kolia ya mboka te, social ya mboka te. Et Golia biso combien? Et ko dépasser. Pour ça la batu mususu baleki na bango ba budget na biso ya mboka na mbongo. Pona nini te bochango esunga pe peuple. O mona ke oya zalaki na mbongo ebele asalite, oyo pe aya komika na mbongo ebele asala te, oyo pe akoya ata akomi na mbongo ebele akosala te po eza na condition oyo déjà zawana ke okokiko libérer peuple te akoma libre parce que akokoma sous une étape kolongwa na étape ya kolia. C'est que comme ma pe mutu na étape mususu. Bon, tellement to komi kolia, to mekana ko simba koto. Ah, tellement to komi na biso bien en koto, to mekana ko sala bo. Congolais obe moyindo akozwa temps ko réfléchir makambo ya bien. Yango moni mundele atika kabiso kana moment wana ke to raisonnera moi kwanga, to raisonnera fufu. Tant to ko raisonner mambo mususu ezate. Ata muntu atangi suka na ngwa bando lukaka. Moi musala moko pona zo moi kwanga. Do suki no ka wana. Osoki wana ndo cholo bengo wana maintenant na zo mo iloko moko boye siko o trouvera ngondeni en tant que jeune et puis congolais mboka o etonda richesse mboka o etonda babiloko e permettra ba blanc bango basala et puis ba africain bazala na état ya étonnement toujours exemple moko avion tu comprends toujours exemple mosusu téléphone ba matière on est où ta en Afrique. Voyez-vous, mais tu vas sentir que apparemment comme si bango va profiter na biloko o bisomoko tozana yango mais incapable ya osala yango ezadi ya banzala situation ya mboka ou soit tu ne sais pas moi soki okoki kolimbo elango ndenge nini ezadi ya banzala nanu te eloko liboso africain faut ayeba faut azonga nanu na pouvoir ancestral apesa pouvoir na force. Ce qui a pesi pouvoir ne force yango monique to kosangana poto to sala union poto zo indépendance spirituelle to bengana mundele na kata spiritualité na biso to tikala na kibokoko na biso na mayele na biso place okomona ke mayele oyo za nango besoin ekobima parce que belé baloba kindokeza la mabe mais pas maître David kindokeza mabete kindokeza place ba génie pe bato mayele pe ba ancêtre ba vanda po ba bomba mayele na biso na kati ya kindoki parce que mundele azote donc kindokeza génération en génération ekoki ko silate parce que place mayele ya moyindo bomba mi yangona comme exemple
tolobaka biso bandoki ntango topumbwaka topumbwaka mpe na baavion. Est ce que baavion topumbelaka mundele moto asalelaka biso? Topumbwaka mpe na bamituka. Est ce que bamituka totambolela mundele asalelaka biso? comprendre bino mo mtibo ko osala biloko wana merci. Lelo a soki maître David a inventé eloko mundela yoki posa kozwa maître David akozwa ye na facilité. Nandeni explique-toi. Oh mais mundela ko yaka to na posa muntu. Akene nana ko boya. Pour spiritualité nanu oya biso to salela. Evana maboko na bango. Yo quand chef de l'état ko boya ko libérer maître David. Mundela yeko senga to yaka na posa muntu. Aroboya te? Ça dit par là d'une part tu veux. Elingo loba nini? Elingo loba ke mayele na biso ekoki ko bimana nu te pona nu to comité na place oyo to koki ko encadrer mayele na biso. Est-ce que vous comprenez là loba? Bandela ngona. Donc mayele na biso ba yindo ekoki ko bimate pona nu to komi na te ko encadrer mayele na biso te ou soki to suis indépendance spirituelle to bengani mundele tina kindoki na biso tina spiritualité to tikali nyonso ya biso ba yindo c'est que to kokoma na force wana to kokoma yango ekomema biso na yo ko éventer po éventation nyonso mundela salaka eutaka na spiritualité omoni yango na ndenga kibutu na moi oye o dessiner obengi bato mayele bo monter nano eloko yo monaki na butu après bo bengi génie aye ko pesa ngo pouvoir pour esala Hollanda. Okay. Parce que muntu kezala nango na monteur, ezala nango na boîte kota essence mai, mais ezala lisusu na mémoire. Mémoire wana eza place muntu ke fonctionnera. Muntu ke kozala nyonso, mais soko longoli mémoire esala te. Mundele eloko nyonso asala ka génie ayaka kopesa ngo pouvoir pour fonctionner. Donc ndenga monela ngo na ndenga butu. Faut aya na moi po a dessiner eloko amonaki. Ce que biso ato moniki omoni eloko moko na ndenga butu bon na che avion nanga na tongo po lobike na cheki avion nanga libosa porte tango roya okutango linzanza parce que jamais okolongola eloko na ndenga butu o memango na ndenga moi faut o monter yango na ndenga moi nde obengi ba génie sikoyo accès wana ndena no tozuiti parce que mundela zo konza bisoka ndenge toza boto bengana mundele mais mundela akonza biso po yende spirituellement yende mutazo cha ba chef yepe mutazo konza ba chef omona bato baloba mundele kutazo inventer amona ndeka zo pumbo azite ko réfléchir ndenge ni ndeke wana pumbo aki ozolanda abandi ko raisonner pour a monter yango pour a monter yango faut akota na spiritualité pour na vie normale boy. So balobi bando remonter avion ti monde ici lo ko sala ngoti siko eloko ko mema ona réflexion wana ya ko sala babiloko wana nyonso ezate eloko ko mema ona réflexion wana ezaki ndoki tango moni yango na ndenga kindoki tango réfléchir yango na ndenga spiritualité yango ko mema obo monter yango pas même avion ti omona ngwana ekotaka kindoki génie ayaka ko cha pouvoir mais biso ba génie na biso bayaka côté ya biso ke biso ba génie na biso bayaka côté ya biso ke ezaki ndoki nini coutume na biso ezaki ndoki mais ya mundele bobengi yango kidoki bengo magie babengi yango ka magie mayele ya kibondo ça dit mayele ya kimundele mayele ya kibundele bobengi yango kindoki ya mundele soit science bobengi yango kindoki atala kindoki ya mundele kutasali avion mais si quoi bino lelo maître David est-ce que c'est on a interrompu pour un moment bino lelo que soit pas bino vraiment liberté aux olobela wana c'est-à-dire indépendance spirituelle wana hein merci bon rassurer batukete di loko mindele basalaka awa pe na Afrique esali comment ceux qui pouvoir na biso ezalaki forte mundela yaka ko lukango pourquoi mundela katelango bakoko na biso pona maboko pona nini pe mundele ti lelo yaka ko somba pouvoir na biso cher po yebike pouvoir ya bayindo eza makasi pe eza puissant eza na ba génie ebele o ya biso bazwa bango mutu ba evantaka mais mundela kolinga ko bima liboso lokola ye ezaka lokola ba secret belé ya ba yindo eza mais ba bomba ngo bazwa secret ya mundele ba bimisa ezo to kombela o mona loba donc mundela zwa o ya biso abomba abimisi sko o ya yepo esa l'ampleur na monde même aujourd'hui ndenge tozo kokende maître David alaki bandeko na ye mokili ndenge zotambola ti mukolo tokoya kozwa indépendance spirituelle bokomona ke RDC délivrance totale Afrique mobile Afrique nde bokoya komona ndenge ba chef na biso ya spiritualité ya bayindo balobaka tokoniata mundele mais bato balobaka kaka ke akoniata mundele ndenge nini mundele kuta osala ba avion azosala mituka
akonyata mundele ndeni place to ya konyata mundele po mundele akoya ko comprendre que pouvoir na biso eleki yayi po to ko sala ba inventation oyo ye asali na nti po na kati ya kindoki na biso mundele te mutasalela biso biloko oyo to tambolela na ndenge ya kibutu mais siko nanu tozu permission te et pas ba cool pe ba ancêtre na biso po to zo mayele wana to bimisango na moyo. C'est tellement parfait, maître David, et dans l'évolution surtout il y a préoccupation, moins de préoccupation, ils ont préoccupation majeure. Je pense bien que bateau Hollanda va tirer moi leçon que les autres Afrique pour l'instant, ils ont indépendance spirituelle. C'est très bien. En tout cas, oui que tous un événement moi mais avant de côté la question on a, il y a une préoccupation on a tuna. Maître David, différence ni niaison na kindoki ya mundele na kindoki surtout il y a ba congolais. Il y a ba indo voilà. Il y a ba indo parce que Afrique mobimba voilà. Bon, différence c'est ça nango déjà ndengo lobeli makambo mindele na makambo na biso ba indo. Po ba mindele pe ba na pouvoir pe spiritualité na bango. Biso pe toza na pouvoir pe spiritualité na biso. Parce que mundele tango alongwe mboka na aye ko comprendre que mayele na biso eleki mayele na ye. Azu yango asale nini azu yango exploiter yango na côté na ye ya biso zo. Même si to lobago écriture na biso to mona yango ta mundela etufa. O te nani makomi na biso ba histoire na biso e bimakate ezalaka Bible. Et donc eloko mundele yango mundele a tchali boso. Donc pouvoir mundele ezana ngo pouvoir mundele. Biso peut avoir pouvoir mais pouvoir na biso déjà fort yango ba bengi maître David magicien supérieur. Pourquoi na osale la pouvoir ya ba ancêtre nanga nazo sale la pe pouvoir ancestral nanga yi. Ozolanda. Donc pouvoir ancestral nanga lingolo ba bande ko nanga nyoso ba libanda mboka. Na bande ko nyoso baza na kati ya mboka. Bozonga na pouvoir ancestral po ba koko na bino baza wana pona kozela. Même si ozana posa pour témoigner magique. Même si ozana posa pour te faire du bonheur. Même si ozana posa un mbongo bonheur po bande ko na biso mibali. O malade salitan ebele. Oui, azape libanda mboka memambo esimba te. Bande ko na biso baza ebele libanda mboka abota te. Bande ko na biso baza ebele libanda mboka azo progresser te abala te. Pourquoi? Congolais obe moyindo azui kindoki akomisi yango likambo mabe. Place qui a raisonné nini akoki ko sala abomba pouvoir ba ancêtre azo salela ngo mabe pa baninga. Au monde parfois nos komoko akangande gumona na ya botarate parfois makambo famille maître David azawana pona kofongolela bino makambo famille pona kofongolela au progresser pona kofongola au bala pona kofongola au bota pona kofongola pour témoigner magique il y a sans condition pona kofongola pour te faire du bonheur il y a sans condition contacter maître David na pesi numéro nanga plus 243 89 31 39 725 donc elingo lobanine na kati ya spiritualité na biso ya baindo biso moko na nous faut topesa ngo force po ba ancêtre na biso ba comprendre que bana ba comprendre bozwa oyo bozoluka. Maître David, mais ceux qui bozo luka oh boza nango besoin ya koluka bozo luka lango pa mundele koko moko te ya mundele akotika la kopeso eloko zo luka sans condition yango moni ba condition et comme ebele bande ko na biso bazoko ma ba PD bande ko na biso ya basi bazoko ma ba lesbienne makambo komi ya mabe mingi mingi esala malibanda mboka mindele muntu bazo memela biso yango pertapoti yango yutoya et outé pas ba congolais te et outé pas ba indo te et outé pas ba africain te et outé pas ba mindele donc jour au jour mundele zo memela biso likambo avec pour annuire les Africains. Pour annuire les Africains. Au moment où il y a parfois aux gens makambo, mais aux gens na mona kizengi mais chef na bino ya spiritualité, azani na mona kizengi te. Azo bénéficier na o yo zo pesa ye. Donc bako na biso baza vraiment na mawape na souci na biso ba indo parce que tozo pesa bango respecter pe tozo pesa bango pouvoir te pour bango pe basale la biso. Na hey spirituel concert il y a le 29 octobre de l'artiste Fally Ipupa Aigle. Au Tchèque, on dirait spirituellement. Oui, toza wana. Makambo nyonso eleka na Congo pe makambo nyonso eleka na Afrique, biso ba mettre David photo yeba, photo zala. Parce que na spiritualité likambo nyonso ezoleka na ndenga kibutu. Maître David azana po aza magicien supérieur. À part magicien azana na kindoki ya moyindo. Donc nyonso o ezoleka na ndenga spiritualité, déjà ba yaki na stade to mona ki ke babora ki tous les quatre coins, ba pousser na bango ba utaki na ngombo libanda mboka, ba yaki déjà na stade, journée match bete maki na butu nango, ba yaki déjà babora ki ya bango, ba kanga mboka po ba sala pe plein. OK. Si to mona. Continue question na. Si ko na yosko na spirituel, yo moni ngondenge ni. Bon, pour na spirituel. On peut ça combien de pourcents pour na réussite ya concert wana? Na spirituel, Fally aza moyindo, aza africain. Voilà.
même si à côté Mamba Mindele mais aza africain mais plus aza Mindele ou soit aza Bokoko aza na Bokoko te aza na Mindele si abima plus Mindele abima déjà na kati ya concert na biso ya 29 les 29 octobre donc quelques jours même Fally aza na 70% ya batu o bazobonga mapoba ya concert mais aza na 30% ya batu o bazolinga ba détruire concert na ye na spiritualité pourquoi concert na ekozala détruire soka refongola misuche parce que na 30% o batelemeli concert na ye baza na kati ya spiritualité na 70% o baza na posa baya eza na vie physique normale comme ba fanatique siko ba o bazotelemela ngo na spiritualité baza 30 bakoki pe ko combattre 70 wana asali pe bia kapé alembo lisani so wana lo ba wera so na ndelo ko mobo ba magike olembola sani donc vide ekozala soki sani bakomi kolembola on sait que biloko sile soki biloko sile sani soko tonde to olembola donc elingo lobake Maître David a pesi numéro na bandeli oui. Contacter biso ba Maître David toza wana pona ko étouffer mabe wana ezala te au plein ezala na bandeli na pesi su numéro na ba fanatique na ba o ba entourage a Fally na ye moko Fally plus 243 89 31 39 725 soko ko contacter boko mona plein ekozala mais soko ko contacter te ndenge tozo mona na vie spirituelle na misu ya kibondoki tozo mona déjà na 30% au bazo telemela concert baza plus fort que 70%. Maintenant on est là au la début émission lobby que du fait que toza non indépendance spiritualité c'est-à-dire ba blanc ba konta biso du fait que yesikoyo aza na oya libanda wana mais biso jusque là ba blanc ba konta biso c'est que Fally peut réussir le concert parce que après si confiance ne ba non mindele ba blanc bazo konta biso na spiritualité na kati ya mboka Hollanda na mboka na biso mais ceux qui yo okendaki osali ba sacrifice na yo osimbi makamone mindele et concerné yo mais na kati ya mboka na biso pe toza na spiritualité na biso ya baindu même si Fally aza mutama endombe mais aza trop libanda et ngolo bateke indépendance spirituelle o tozolobela et Rolanda biso tina ba vie privée non tozolobela indépendance spirituelle pour na Afrique mobimba po biso nyonso ba congolais ba indo ba africain to lela lisusu te to kelela lisusu te po ezaka olongo comme président Hollanda flamançonnerie olongo comme intel fo ya na flamançonnerie kuna tozana tozolanda certes boy tozo sala condition boy ko sunga te ko salisa te po mundela zo pesa condition tango zolanda ko salisa te ko sunga te omona ka noko mo wazana larme akabati noko mo wazana larme asunga te condition on est à partir à mondele alingite asunga yo po yo kosunga wana kosunga yo okokipe ko salisa batu donc epa na ye makambone eza ye mais na biso ba yindo ezake sunga code ya nano etindi biso bongo soko za na code ya famille salisa ka famille oya kobela yo oya kokufa yo mtoko kokunda ozomona ezotinda biso ke kosunga mais ya makambo mindele ezotinda biso ko étouffer c'est-à-dire ko nuire motu à souffrir po yepe ayoka pasi wana aya koluka yo o mema ye esika oza. Là c'est bien réfléchi d'une part. C'est bien réfléchi ouais, on va prendre. Pourtant yo zo nyoko masuka suka yo tu na Maître David po yo za lo sala ndeni. Bon ya kalandanga yo po yo bebisaka vie ba opesa condition que comment mutasima mais ce que peut pas Maître David na vie spirituelle ya Maître David na kibondo ki ya bon yindo ya Maître David jamais te koki kotinda o eloko wana po e pa na biso na eza luzitu voilà eza respect pour na nini te to respecter pouvoir na biso to pesa ngo respect pour elle place babengi eza saint jamais yo ko sala buso banakati ce que Maître David azo assurer bino ke bokoko na bino eza fort eza wana pona ko pesa bino o nyonso bo luka eza ba porte-monnaie magique bo tamboli trop bozo na bino eza ba porte fait du bonheur bo tamboli trop ba condition eleki makasi mais ce que ça rappelle bon bino pe din bozo pourcentage te ngai Maître David musala nanga na futela ngo minerval te pona koma ko fartira ngo bato donc Maître David eza pouvoir o abota mini nango akoli nango donc aza wana pona ko sunga bato
aza wana pona kosenga bato mbongo te ntango na kosunga yo mo omona ke maître David asalelinga mosala ya bien nakabele fils que $100 maître David avivaka bongo nakabele fils que $50 maître David avivaka bongo mpe avivaka na ye bien po aza mwana ya bakoko na kindoki ya moyindo ya maître David aza wana pona kosalisa aza wana pona kobongisa aza pona ko neti mundeko moko utobenganga na Allemagne alandaki ba pouvoir wa mindele baye kopesa ye condition ala akoma kobima na bana ya moins de 10 ans mibali bana ya moins de 10 ans mibali azalaki vraiment na choix te akomaki koluka asalaki orphelinat omoni sokola ni ye bato ebele ya mbongo asali orphelinat ozomba po jamais kokende luka mwana bato ya mike ya mobali osali orphelinat neti ozomwa bana ya mike obokolaka bango oliesaka bango nzoka nde na nsima ya wana nde ozala na facilité ya kosala mabe wana siko tellement asalaki yango to aza mpe moto amoni nono makambo na osaleleki mabe mingi tika nameka na contacte maître David parfois nakozwa solution acontacteki mpe maître David toyebisaki etika nzela wana eza mabe mpe jamais yo mwana mobali okobima na mwana mobali epe mpe ya moins de 18 ans et ce n'est pas bien maître David azwaki azongisi ye na makambo na ye bakoko bapurifie basokoli ye azwa siko makambo ya baancetre azwa siko makambo ya bokoko na ye azwa siko makambo ya bakoko na ye aza à l'aise sans condition sans problème avivre ne bien atonga bandako na ye asala makambo ne minene sans problème. Maître David, le dernier mot par rapport à concert Wana, le temps que tu chité, aux appels moi tant un message à Souka et ça fera plaisir surtout à papa Simon Mavembo la qualité souhaitable. Attends pour moi, le temps pour moi de finir l'émission comme ça nous allons bien causer parce que nous avons déjà appelé manqué nayo et merci beaucoup aussi à mère Ali Kaspara Linda depuis les États-Unis. Maître David, batubele bazolandayo en tout cas message à Souka pour un concert. Bon, message à Maître David déjà. Contactez Maître David na pesi numéro na bandeli plus 243 89 31 39 725 plus 243 89 31 39 725. Contactez Maître David sur vous en poster plein. Pour te rejoindre sur awa na ben ma veille. Oui, c'est ça. Les 30 bien sûr. Merci. Ah oui. Pour la liste sur comprendre Maître David. Mais ce qui peut abengi na olobela binoke asololaki makambo eleki bien bomoni yango. Mais ce qui peut abengi te 30% et combattre 70% peut au lembola ça. Donc oui, on les 30 donc message clair Maître David bande konanga bozali banda mboka na ba o bozala kata mboka bozonga na pouvoir ancestral na bino bakoko na bino bazana potsa na bino vraiment poto pe sa force na pouvoir na biso poto pe sa force poto zo indépendance spirituelle et dépendance spirituelle yango ko sala biso to voter nani o akokamba biso pe akozala à l'aise akosala o ya lingi sans condition pour ceux qui boye ko meka bakoko bazana na bazo et quand on a film on a olukela yo titre nango. OK. Film on a ceux qui ozu na titre nango. To pesa titre nango na nini na TV. Batu ba Holanda film ba comprendre le Maître David. Vida oloba. So bolandika film on a ba comprendre que ezala rande bo. Pendenge ba tourner lango ndenge wana pe makambo ngo ezala na vie spirituelle. Na lingaka film on a mingi. Ils sont lui titre même par téléphone. On a pouvoir ancestral, besoin on a pouvoir ancestral, to lukato so indépendance spirituelle pour to pesa ba force na bakoko na biso pesa force na pouvoir na biso pour makambonio so ekoma nango kimia bandeko na biso libanda pe à partir à wana au remona ke inventation o bino bolukaka e bando sala. Bando sala manango po kindoke ko bima libanda ba ancêtre ba koboya tsute ko bomba ngo fo e bima libanda. Raisonner lo moko. Au monitant tozokola tozala ki so to vandi na ba école au sentir tableau comme rouge. Oh, le coloquet, Bokimi. Hollande. Non, c'est rappelé. Ancêtre na biso bazo ba génie. Bazo ko pesa biso message. Biso tozoki mabate biso ezakindo kindoki. Mais mundele soka moni bongo akokanga porte soki moyindo za na kati ya salle abimisi po bayoka message au génie a yeliba. Parfois génie a lobby que na moment au toningi to éventer boule. Skobino Bokimi a royal lisusu. Po ba sirène o bondolo ba mami wate baba mami wate mindele te bino ba décoraka mami wate azala mundele do tina Congo mami wate ngwazala ga mundele
point d'interrogation. Tu vas développer les 30 pour la sauce vraiment. Si j'ai vélo. Merci beaucoup, Maître David, d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment plaisir, il y a trop. Moi, je pense que soulever l'aspect morobo, c'est très sensible, surtout pour les dirigeants et Mboka-Nabiso. Et puis, jeune base ou conscience, et c'est une bonne chose. Et les 30 rendez-vous pour les détails. Il y a les concerts à l'Evenef et puis tout le Merci beaucoup à toi, Déo, derrière la caméra. Maf, merci beaucoup surtout à nos abonnés de Exemple Télévision. Ici, nous apportons une nouvelle touche dans la communication avec le vôtre, Ben Mavembo, le positiviste. Merci beaucoup à Papa Flavien Mavembo, le chirurgien dentiste par excellence. Maman Émilie Mavembo, la noblesse oblige Mavembo, futur juriste. La grande sœur de Johanna Gladines Mavembo. Merci beaucoup à Papa Flavien Mavembo et disons à Papa Simon Mavembo, la qualité souhaitable depuis Suisse-Irlande, et sans oublier à Papouche Bovic Massoua. Merci beaucoup à toi, notre soutien, notre partage, et ça rend vraiment énormément plaisir. On se retrouve prochainement. Rendez-vous à Maître David les 30 après concert parce qu'il y aura encore à boire et à manger. On se retrouve prochainement. Partagez cette émission, laissez-nous vos empreintes de commentaires, appelez Maître David. Au cas où il y a des préoccupations, des petits soucis, même il y a santé. À ce conseil, ma santé, à Salrango, en tout cas, un spécialiste dans le domaine où on a vraiment. Pour beaucoup plus de détails, on se retrouve prochainement. Bye bye.